Ah. Bana poto, bana Afrique, bana monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Bana poto, porte sima bakani, bedi batutu liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci au pesa dine lora malamu. Oza na Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard événement à Kisasa, famille au Monakala, au matanga CDT le lo ya raté, au anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kara la bomoko amboka, qui pa ma casse na Kinshasa pour nous satisfaire bino, pour na plaisir na bino. Bomoko amboka bakisi, wana flat, wana boutique d'habillement, ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas, prix promotionnel les alliés. Contactez Bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Babi c'est vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos centres bêta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yakangi ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bomoko ya mboka.com émission de kuna so côté na site wana omona makambe belé bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to macho kiti so tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko mboka bino bomona nzambe so kubisa émission bongo bino bosa wapi pona site yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga Keza site moko yo kende musika ya on a pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli bino nazana maloba o na koyi koloba par rapport ya site na ngina ebisa site oyo rien ne sera comme avant. Bobanga te, bozonga pe simate, bo affronter pour année oyo eza année à défi. Année oyo eza année à percer. Toko percer ba mur, toko percer. Alors bomoko mboka par la grâce de Dieu, Nzambe arosala makamwa minene peut toko témoigner ce que nous venons de parler aujourd'hui. Nzamba pambola bino, apambola bandeko nyonso oyo basala kana 3w.bomoko-mboka.com. Alors yo ko yina bango il faut bela guat donc bo pesa li solo ya site oyo na bolingo bazanango pona mboka bango pe bazobundela mboka na ndenge ya bosolo na ndenge ya justice. Alors yo ko yina bango il faut bela guat tika nzambe apambola bino pona lelo to suki wana yona pesi mote pa imobo balobi le prophète de la presse pour l'image balobi eza digital momo il n'y a pas D, il n'y a pas 3, il n'y a pas photo, il n'y a pas match 3W bomoko ya mboka 3W les cas toujours dans kati bomoko mboka jamais toboya bomoko mboka jamais na boya toujours dans les bons. Isaac Suède olobaka boye chez Isaac Suède olobini banani baya ba comédien oza na histoire oza musicien oza combattant oza acteur politique Isaac Suède ngape na koya na Isaac Suède chez Isaac Suède jamais toboya toza toujours dans les bons chez Isaac Suède toza likolo Isaac Suède ozoloba bien oyo wapi Isaac Suède tokoya toujours porte eza polele pona biso. Mbote na fidèles internautes de www.bomokoyamboka.com. Tozana esengo ebele lelo ya kozala liboso ya etando ike na bino na oya bino Isaac Suède très cher parent. Lelo ezali na pamba te tokutani kasi ezali na mama na sujet moko tokolobela na moko lelo na oyo etali intégration na biso ba congolais. Kasi nazana bandeko na biso moko na plateau awa na bango nde tokomeka kopanza poke ndenge esengeli ko partager ba idée pour nga moko pe naza impliqué na kati ya masolo yango
Na gauche nanga nazali na ndeko moko. Bonjour ndeko. Bonjour, bonjour. Na banzi pe ozali ndeko moko pe tu partager na biso masolo akati bomoko mboka. Ko pese la pe comme na ba oba yebiote. Ouais, bonjour, merci na ndeko pese la parole comme nanga Victor Mukenge na vandia na Suède nazali bongo moko na kati ya bomoko ya mboka tozali ko partager ba sujet oyo nyoso ekozala epa na biso quoi. Merci. Kasi na droite nanga nazali na maman na biso mbote maman. Mbote. Beaucoup se présenter na ba OP ba yebiote. Ouais, na ba o ba yebingate ngai maman Pauline. Ezali oyo bino maman Pauline na ndeko Victor tozali na bango na plateau na biso bomoko mboka. Kasi ezali na tina ya sujet moko ya mo maman ya sujet kafukumba te ya sujet tozali na moko lelo na tina ya intégration. Kasi na mutuna na nga liboso na kotuna bandeko na biso na o Italie intégration na gauche na nga na baluki Nathalie ndeko Victor. Pona yo intégration ezali nini? Intégration ezali en français mais surtout to limbula ngona lingala ezali lolenge ya kovanda lelenge ya kozala na kati ya ekolo na kati ya biseka moto avandi yango wana na koyi koloba ke ezali une manière ya ko s'intégrer ya ko kovanda na bato quoi ndeni evandeli ya bato wana selon monsieur Victor. Ouais nani na moneli kasi pona maman Pauline toko limola intégration lokola nini? Ouais, intégration to limbola ngolo kwa biso batozo uta na bamboka mususu tozo ya na mboka oyo eza ya mpaya ya biso te esenge na biso koyekola makambo oyo biso toyo okuta kati na mboka oyo esunga biso mpona tokende liboso. Kasi na ndenge bolobi tokope kolimbola ke intégration lo eza lokola adoption na kati ya mboka to ndenge nini ndeko Victor? Ezali pe bongo eza kaka lokola kouta na mboka te ezala ata na mboka na biso Congo soki moto azali auti na mboka par exemple auti na Mwina Ditu ou bien na Kisangani wakoma na Kinshasa akozala besoin na intégration ezali manière nini bato oyo nyonso bazali kovanda wana lolenge nini baza kovanda ezaka ka kobona na koya na mikili na biso apota wate mais ezala na Congo toza na posa ya intégration alors yango wana tolobi ke intégration ezali manière nini ya kovanda na esika nini bato oyo bazali intégré na mboka oyo place bavanda. Kasi maman Pauline ko bakisa nini na onde kwa lobi? Ouais, eza na moment ndende kwa lobi atande tofandia na kati ya mboka Suède soki nauti peut-être na Westeros nayebi ndenge nini Westeros ezali nayebi coin nini magasin ezali coin nini pharmacie ezali et tout tant na ye na Stockholm na oluka pe na yeba Stockholm mango peza ndenge nini eza normalement ndenge wana. Kasi pe na komeka pe kutuna bino intégration ebandaka na niveau nini? Na ndenge na ngai namonaki intégration ezali kobanda na koki kopesa exemple kaka moko soki mama aza na mokumba aza na zemi ona ndenge na biso na Suède na Scandinavie tomonaka ke babandaka kolanda mwana a partir ya ntango aza na libumu ti ntango akobima baza kolandela mwana bayeba nde nini mama ye moko akosoki mpe na mwana balakisa lolenge nini akoki koprendre so ya mwana. Alors intégration ezali nde nini manière nini ya kozala manière nini mutu awa kovanda na mutu nde nini akoki kosoki mpe na oyo nyonso ezali oyo lolenge ya kovanda kwa yango wana nakoloba ezobanda bongo à partir ya naissance. À partir de naissance ndeko ndeko na biso Victor alobi bongo maman Pauline mpona intégration ko bana niveau nini? Eza ndenge ndeko alobi et puis mpona ngai na obakisa lisusu parce que na ndenge alobi abeti lisolo par rapport ya mwana aza na kati ya libongo mais par rapport na biso ba mikolo pe na bato baza déjà na conscience sa vie conscience eko banda ndenge nini parce que y a de cela ba ope ba utaka net na bamboka na biso Afrique ndenge alobi pe intégration eza kaka na ba ope ba utaka ba village ya uti mboka et pe na Kinshasa
mais sikopo na biso bako bautaka na bamboka na biso ya Congo to na Afrique to na poto na kimukolo boye intégration ko bana na niveau nini. Ouais, intégration ezana nous tango komi na mboka bato neti biso tozo uta na mboko eza ya français. Tozo ya awa na mboko ezali ya bazar koloba sedwa. Eloko liboso nanu o eza fungola nanu na mboka ane eza nanu ko apprendre langue oyo yokuta na mboka ana. À partir ya ko apprendre langue oyo yokuta na mboka wana nde ko apprendre pe makambo ebele. Donc l'ingwe biso ke non ceux qui mutu akomi a utinet na mboka Afrique so nda akomi na kati ya mboka elo liboso ezali langue. Et bongo so alongo étape par langue processus ni na we ko sala lisusu po mutu azala intégré na kati ya communauté to na kati ya mboka yesika azali kokomela. Ezali bongo kosenga volonté omoni soki outi par exemple na mboka Congo oye na mboka oyo balobaka muloko oyo oyebite muloko sedwani to oyo tolobaka na mboka oyo ebongi koluka information bon na mboka oyo déjà na établi za na déjà ba organisation ezala ki soki ni muto aye bayambie bakokotisa classe aye ba munoko parce que soki ozangi koloba munoko est-ce que l'intégration peut quelque part en sorte cause appelle na âge théo que muto cause la peut intégrer na kati ya mboka. Ouais, ils ont un âge, mais ils ont étape mosusu tozo le banano pour nini pour na kokoma nanu okomi boye il faut que za na nzela faut koyeba non langue koyeba nanu langue koyeba ba ko lakso pamba boye faut oyekola bala kisayo ke monoko yo balobaka ngo boye mbote balobaka boye au revoir balobaka ngo boye alors à partir wana sikoyo okoki koyeba ndeni okosala bon à propos ya âge ils ont un âge bana bazaka na des facilités à apprendre langue bamikolo bazaka moins difficulté mais ce que ça na volonté vraiment et les kanongo pété quoi ce que là na volonté mais ce que lingolo ba bongo na kati intégration ba avantage ni peut ko découvrir na kati intégration ce qui muto akomi ayekoli parce que l'intégration na ndenge ozobeta lisolo ndenge tozo partager sujet na biso to komona ke ba tebele pe na kati ya intégration mususu pe bazali komi pe sa ndenge mutoloba mususu pe zelo komo bo ya volonté parce que l'intégration ça demande ezosenga volonté ya mutu mais ceux qui mutu azana volonté te mona te ke non na bana ope mutu na kobote ko pe ko affecter bango pe réussite ya éducation bana ko zalate. OK, on nous a raison parce que intégration ezosenga volonté ezali ke soki olingi kovana na mboka oyo parce que bato mosusu bayaki na mboka oyo par accident alors baza na volonté ya kovanda te baba ah mboka oyo malili monoko mpe makasi na moyen na kokango eza te alors akoyeba te mais soki omipesi olobi non mboka oyo ezali mboka nzambe moto asali malgré eza mboka étranger na inavana na mboka oyo oza na volonté wana okokota na classe okobanda koyekola langue wana déjà première étape soki déjà obandi koyokola okoapprendre na yo okoyeba monoko oyo clé ndenge mama alobi ezali fongola ya monoko langue ezali fongola penza ya ouverture ya makambo ebele mama polio ko batsenya onde kwa lobi. Ouais, eza ndenge normalement de kwa lobi tango komi na mboka o eloko liboso na ya biso il faut kosalaka kokende nanu na classe ko apprendre nanu monoko ya mboka wana parce que tango yebi déjà monoko ya mboka wana partout koleka oza besoin interprète te oza besoin mutu mpona expliquer olikambo te oza besoin ke ozala na besoin moko te yo moko okoluka bureau boye eza place nini okei oza na likambo na otuni toza mpe na poto toza mpe na batelefone ezali okoti na internet wana tozoloba nini siko na ka avantage ya kozala moto aza intégré na kati ya mboka sikoyo mpona badesavantage nini keno tokorencontre na moto aza intégré te na kati ya mboka. Desavantage nango eza ke ozala isolé au moyen se communiquer zate au bandaka ko s'isoler yo moko bako comme texte moko par exemple na par exemple baka apothèque pharmacie yo comme apothèque l'accès oyebité donc ozala sous-informé
bako tia information moko quelque part wana otanga ou bien eloko moko ezoleka na TV mais siko na ndemo ozoloba ndeko na bandeko na biso pe uta na kati ya mboka kuna mona akomi pe intégré na kati ya mboka ndenge bozoloba mais esalemi pe na kati ya intégration na ye abosani pe religion na ye to coutume na ye bino bokoloba nini na kwe wana parce que tona bandeko mosusu okomi ne na poto mais kokoma komi na poto abosani ke auta donc par là je veux dire que non à cause de la zone à 4 milliers de Congolais, c'est comme si c'était sous Congolais. C'est dit à quoi? L'intégration est lavement à cerveauté. Donc, ceux qui ont déjà constaté que ceux qui ont déjà intégré lavé au cerveau. Non, tous ont gardé l'origine, tous ont gardé la valeur culturelle. Bandenga ya mboka na biso parce que tokoki ko mélanger te tokozwa oyo eza positive ya basedo awa na mboka tovandi na mboka mikili alors toko garder pe oyo biso ya ndenge ya bokoko na biso donc ya ndenge ya bomoto na biso parce que tozali na culture moko ezali différent quoi donc ya biso na oyo bango ekokanete mais na koloba ndingo solo ma intégration na ba congolais na ndenge tozomona Congo na communauté ezandika mutema mabe pourquoi on généralisé la plupart ya autres hommes na kati ya communauté za que non oyo azana boye pona ni azana boye lo pona ezo créer motema mabe na makambo nyonso olobaka mpona bakongole te motema mabe eza partout ezala bango moko basedo ezala moko bamindela baza mpe motema mabe mais okoya baparticulier na bango bazali okoloba eza bongo mais namoni bato mosusu baza kosintegre mais bamosusu mpenza baza na difficulté ya kosintegre. Alors il faut que tout le cas cause nini oyo ezali ke bato ebele baza ko s'intégrer te baza par exemple avant 10 ans azo koyeba kolobate avant 10 ans azana poste ya interprète ba oyo bazoya na simakutu ba komi ko interpréter yo donc ezali un peu difficile mais ceux qui ozoloba ndingwana il y a assez de bana ope bayana ba âge mo adolescence mais bazo ko toujours ko s'intégrer na kati ya mboka te maman ouais na côté wana na kopesa faute et pas il y a des parents. Pourquoi dans le bindengwana? Parce que parents yo moko tango za déjà intégré, yo moko e déjà na mboka, otangi oyebi munoko mboka ngo ebi makambe belé ya mboka ngo. Oko ndaku na yo ekeza éducation mususu eza na kati ndaku na yo. Pono ko yeba ndenge ni okoki ko encadrer bana na yo. Parce que ebele bazoya oye okomi awa oki mninga kuna lobi ah mboka ngo kutezala nango ka bongo aya mboka ngo eza liberté pona bana non eza ndengwana te parce que mondele moko na bana na ye malgré mboka ngo eza na liberté na bana baza na liloba koloba mais eza na limite eza na limite donc biso problème na biso étranger to ya na mboko eza nini tango ya otangi to ebilang to yebi ba loi te tango mo problème ke na kati ndako zo banga ko solola na mwana obanga lo bana mwana akofunda ngana social or que eza ndengwana te mais maman ce que zo lo bande mwana to condamner pe bino pe ba maman quelque part en sorte parce que to mona kati mboka yo maman za na bana kati ndako ozo ko partager ba coutume na biso te na coutume ya place okuti parce que tozo condamner bino malgré que bozo na kati ya communauté soit bozo ya na kati ya mikili ya poto mais il faut boye ba un peu ya ko départager bloko na que non coutume poto uti na ngokuna na Afrique na makambo tozali ko kuta yango na mikili awa bozali ko balancer ngondeni parce que bino bozo bomba mingi yango ndozo mona que non mona ata yaki na âge moi adolescence mais azokola ayebi a s'intégrer na kati ya mboka ata akoli na kati ya société au mona que non ba misala ngo pe mona zosala eza misala mo ko honorer ba parenté ouais yangana eza normalement yangana na lobby bien nga na pesa faute et pas ba parents ba défaut et belé zoya eza parti à ba parents pona mama ye moko kutu ayebi munoko te ou bien papa ayebi munoko te bozana bana bayebi kutu lang koleka bino parce que nga naza ndeko na ngai naza cousin na nga na Allemagne papa ayebi langue bien te mwana sali kamu na classe quand bakomi na classe papa memi leki ne pona interpréter bakomi kuna leki atali yane aoyoka ma papa okebete na ndako
donc leki akomi nokosa papa donc o bazoloba kutu leki azobomba na ye donc na place wana ore papa ayeba aya kokorige mwana ndaku papa aza na limite moko yango toloba eza bien koyeba nanu langue liboso parce que so oyebi langue mwana okende classe ozongo otala badevoir a mwana no olandela makambo nyonso to mwana neti sikoyo ekomi nyonso to eza sur ordinateur donc oza na bacode ya kokota par-ci par-là koyeba bainformation nyonso to ya mwana na mama soko ozoloba ndenge wana mpe bino bamama mpe bazokondane bino quelque part boza na mwa complexe moko boye soki etake oyebi te liboso ya mwana okosalaka neti oyebi ndeko Victor ozomona yango te bon wana eza mpe ya solo baoyo bayebi te eza bongo alors wana mingi bazali bongo mais vraiment eza kopesaka bafaute epa baparent te bana mpe baza na responsabilité na bango moni soki nazopesa faute epa baparent parce que ndenge mama ezobandana na baparent parce que parent nde moto aza base na kati ya ndako aza nde moto atre ndenge tolobaka na lingala wana tondimi yango parce que biso moko baparent mosusu omona parent mosusu akosali intégration eza un peu difficile omona ye na age ya kimokolo langue eza difficile bon kangamika na milieu na ye ya congolais ya monoko ya mboka donc moyen azala penza attaché na service suédoise eza te intégration mpe esenga mwa isolement to ndeni te isolement te soki tosisole kutu baomona ozala mpenza na difficulté makasi il faut mpenza omikotisa mpenza na système na système ya biso ya mboka oyo kwa donc soko milongoli olobika bango basedwa o monoko wana eza bote okozala mpenza isolé yo moko ozala mpenza écarté donc yango na asengi na baparent mpenza baformation ya soir ezalaka bacours ezali baopportunité ebele ezali alors formation kota formation yekola langue parce que bazokondane mpe biso mpe bacongolais keno misala na biso ezaka misala mora ya terre à terre donc okuta vraiment un parent congolais te azosala na cadre mo ce sont de cara mais wana ezali biso moto mpe tozali kometia barrière mpo nayebi bacongolais mingi mpe bazali oyo bazosala misala bien nga nazomipesa nano exemple na nga moko ntango nasisai kotanga nakendaki koluka mosala na office de travail babenga yango abet fomelinge omoni ke biso moko nde toza kose limité nakutani na ndeko na biso moko somalien tovandi wana na bank tozozela balobi na atuni nga alobi yo musala nga natuni ye musala nini ozoluka koto alobi biso soki misala ya nettoyage te musala nini tokosala so na mboka oyo obi ke na misimbi na bi pourquoi ozoloba bongo natuni osali combien d'années aboye seri wana nasalaki 5 ans abi ngapi nasali 5 ans te abi yo soki ozoluka musala nini abi te yo natuni nanu yo ozosala mosala oye nga kaka stade kaka mosala konettoye nde nalingi naloba abi vraiment nazoregrete nabi ozomidiminue ye moko tala motu avandi na biro wana aza suédois te azali érythréen aza mpe mopaya aza na biro azovanda mais pourquoi yo olingi kaka osala kaka misala ya oyo osengeli kosala te na biso abonga tuningo yo osala nini nga naye koluka nga nayebisi naye koluka mosala natangisa bana abi yo solo wana donc omoni ke biso moko toza koselimité donc tozala mpenza ouvert baopportunité ezali na mboka oyo misala ezali baformation ezali toselimité te ke nalingi nasalaka misala oyo ngai nalobaki non jamais nakosala susu misala oyo te nasi nasala yango nasali nasala misala nyonso oyo omoni ke eza ya basse classe mais nalobi non nalingi te mwana nanga bayebisa batuni papa na asala mosala nini alors mwana nakoloba papa nanga asalaka local vode nayebi te eza mosala eza mpe mbongo eza na couleur te mbongo ezaka mbongo mais nalingi te ke nauti mboka nanga plus de 8000 km nayaka kosalela mosala oyo bato nyonso bazoboya bango moko bazoboya bamindele bango moko bazoboya misala yango siko bamonaka biso miko bato mwindo nde tosala yango yango nalobi non mais jamais naosala soki ozoloba ndenge wana ben souvent ezala par rapport ya kosa mbongo tozalaka nango ozomona parce que africain so auti Afrique soki akomi na poto telema toyebi keno musala nyonso na poto efutaka nango akobosana kutunzela classe parce que ye na bandeko na biso mosusu mpe bauta Afrique abandi mpe classe ndenge esengeli donc abandi osintegre malembe kokenda na bacour mais ntango ozwaka tiyo moko boye keno mosala mo ozotouche quelque chose
abosani nyonso wana ayambi musala ko musala ozomona ke no se dit ya na webi so boy ngai na sa misala nyonso na yebi so pe un PDG kaka mokonzi munene ya congolais azara boye tobana na musala moko ya ko nettoyer lelo aza grand patron donc azo engagé na ba suédois yango na pesi pe mbote Maurice Katende mbote na owa donc na mboko yo il faut que mi pesa quoi donc oyi ko bana koloba te ke na si limité kaka na bazala kaka musala oyo ya bakoko ou bien musala kaka ya nettoyage non il faut que matagrade il faut que mi pesa il faut que tanga opportunité ezali donc ce qui to se limité biso moko de côté misala to se limité le longai ba pesa nga responsabilité na dirigeaka ba chauffeur à prix de 200 chauffeurs nous avons conseiller na bango naza syndicaliste na bango donc un noir na kati ya nazo diriger bato naza syndicaliste na bango naza porte-parole na bango donc ezo la kisa que vraiment non biso ba non tozoki ko sala quelque chose to se limiter vraiment moi na obi que komi pesa ko kende ba cours ba formation ezali belé mais nazo ngelo mama Pauline bino mama bazo condamner bino peke non na kati intégration na bino ba mama bozo bosa na kibo mama na bino na kati ba foyer et ça dépend et l'homme sous ses éducation c'est comme taouti soit déjà si ko outil éducation est déjà boité tant oyo kutana na ba privilège nyos to eza en poto o se paniquer o tenga milisu malam mais tant déjà koto où tu osais déjà bien éduqué tant au komi na bamboka o poto malgré nini oyebi que moi ça en place à moi si mobile en place à mobile mais balobi que non égalité komi na kati ya mambongo maman il faut ça la européen il faut ça la na biso ba africain égalité ezate na ebité na mindele peut-être mais na biso parce que na ba ope bazotala bazo que maman na biso maman beza mopanzi parce qu'il y a de cela na poto donc il y a na kati ya ndako intégration pour na que non yene moi ça mobile ils sont na pied d'égalité ouais mais yangwana likamna lobi makambuana ezolanda éducation sika muta uti soko so rataki éducation de base partout au Kende aux un problème mais soki esiko uti ozwa ki base na kata famille na obalakisa ki déjà moi ça zalandeni mobala zalandeni ni partout au Kendo tambola nango ezate ke pono ye en Europe au kutani ke basinde mutuaza un privilège après yozu éducation au koli nango au boaki ozu oyo okuto lokotité mais motema mabepe ezali ko exister mingi ndeko Victor okuta pena mutu moboye nga toza biso na biso ba congolais mais naza ignorant quelque part pour le retour na yo na mona ke soki ndeko Victor ya nolinga c'est comme si na obima mona moketo na obima complexé pa na ye. Bon, donc le baron mutema mabete mais ça manque ignorance babi que ce que oyebite tuna nazo se rappeler que mutunyo so atuna ka azwaka balobaka na munoko mboka nanga kebeji wakajimina et cela veut dire que celui qui ne demande pas n'a pas d'information à robunga so opportunité nzela zokende meshta zokende wapi opportunité okotika na train okose retrouver na nini chamen ozoke pour lingo kene meshta omoni yamana il faut que tuna ko s'informer ça ne coûte rien qu'on soit téléphone ko benga mwana beli olingo paniquer yomoko olingo za taxi yomoko kende na hôpital soit téléphone benga gars tout ça dans système a benga ba ko peso conseil ko calmer mwana ozape bien ba tout mosusu na kamwa ki azu panique boyo na ngela kindeka sur place na service social bien na fauché kinkasana akomi kuna babiso vando ke azu tike na vandi mai balobina mais il fallait benga numéro yango yo zonga na ndako o benga o réserver temps donc eza ignorance ya kozanga ko zo information. Maman Pauline azongelo lisusu po yo za kotaba maman ozo défendre ba maman na mabote be na kati ya Stockholm awa mutu na ngezalinde par rapport toujours intégration ya habillement ya ba maman na intégration ya bana oyo ba uta na bonne place on répondre ngabete par rapport à bana ba uta na âge mo ya c'est dit à quoi que non omoni mwana moko boye par exemple a na âge moko estimata âge mo à 10 ans mais akoli na kati ya communauté azo sala makambo lokola mutumo aza intégré ata mukete
classe alingi te ndako mpe ekokima ndako pamba donc expliquer biso na po yo koza mama mo oza témoignage wana normalement ndenge kana oloba ezobanda na mutu tant mutu eza déjà robeba ekekita peti na se mutu eza nini eza baparent tant mosusu parent abimane na tongo ayebi ne kutu neti awa toboma nzoto kaka na kayu oyebi te kutu mwana alamuka erni po akende na classe oyebi te mwana na yo na ndako akote er nini epuis parent mosusu aza afandela neka batéâtre banda tongo etanaki ti butu ekeyinda afandene na théâtre aza kutu na tante ya otala mwana ana ye na devoir nini mwana na sali nini bana mosusu baotanga baza na bango kaka boye mais balobi ke no moko na kati ya système ya mikili po omona ke no tellement mwana aza na laisser aller na kati ya société na kati ya immigration na sociale soki mwana ye azongi te botika ye soki asali boye bakobotolanga mwana yango eza likambo il faut ko s'intégrer parce que l'intégration okoyeba makambo wana nyonso tu eleka ndeni ezala ndeni parce que exacte que ce que oza intégré te oyebelo mon côté oyeba information mon côté social aza police te social aza te ke nakoko pousa peme na ete po social asololaka atande bana bakenda ofunda po social a récupérer mwana il faut yoka na bino ba parents azwaka mwana mbama obwete il faut yoka na bino ba parents yo siko parents tango zana mwana no na kati ya ndako il faut pesa mwana mibeko ndako na onde ndako no etambola mwana koko pesa mibeko na ete eloko ba parents bele bazobunga baobosana biso na Afrique tokoli parents mutapesa ka mwana ke ngana lingi boye na ndako na ngai il faut kota boye na osoko uti classe il faut za na ndako air boye nini tout ça mais en Europe eza bongo te batu baotikela bana lesale. Or que laisser aller wana ndezo boma. Laisser aller na yango na mwana mwana ke classe te 6 classe mazaka lokwa mwana mwa akenda ni classe te. Bon azaka ndengwana. Pona nini soki olandeli ba parents na mwana na banda ya bwakine ka bakaene kuna fandi ba parents ba yebi kutute balandela kaya mwana sala nini. Pour parents yemo kaza intégré ta ko tanga ni. On comprend le monter. Mais parents, ce qu'on a intégré aussi longtemps que non, il y a peut-être que non, à la poste non, abeta kayu, il y a un autre soulevé. Voilà, problème yangwana, biso ba parents, toza tant toza nandaku, la plupart baza batikali baza tam susu atikali yemoko, mais malgré tikali yemoko, il faut y battant ya ko s'occuper na bana nao. Il faut y battant ya ko s'occuper na musala nao. Poko ki peut faire nandaku te pour no futa ndaku ndeni no lesa bana ndeni. Mais il faut que yeba ko bongisa nyonso tu wana. Il faut yeba bongisa nyonso tu wana. Ba parents musuboza mibale. Boko ke osala moko oza na makasi penda ya kolandela bana ta mususu. Moko osana tongo, moko osana après-midi. Ezaka ndenge ya ko bongisa po na boza bien na ndako na bino. Il faut oyo azaki aza makasi na olandela bana. Il faut tout le temps alandela bana. Bana uti classe ba devoir a bana banini. Il faut olandela tout le temps mouvement mwana nao. Parce que tant olandela tout le temps mouvement mwana no, oyebi ndenge nini ya ko orienter mwana nao na nzela malamu. Mais tant ozolandela mwana te neti ba parents belé, bana kutu bafana na bana ndako te. Journée mobima mwana telenga na anel banda. Mwana okendo yiba biloko na ba magasin ni tout ça. Yo parents faino na ndako yebite. Mais soki pareil mwana za no moyibi no. Mwana pe. Ouais. Yango ne loko na olobe banda na mutu. Yango likam na bi e banda na mutu parce que mutu so eza ya kopola ane ke kitana ngotina se. Mais tant mutu eza malamu. Malamu ane ke kita petina se. Mais tout ça peut quelque part maman Pauline mais bino pe ba maman na ba jeune confusion comme il tozo ba te maman zawa puis intégration ezane wana tonde ni po mona jeune azalo ko la maman zo se comporter le ko la maman zo se comporter le ko la jeune c'est dit à quoi la situation nyo sine ngezolo dans la communauté. En tout cas eza problème ya mamingi po abande ko na biso tango uti Afrique ye
yo lingo koma mundele oleki kutu comportement ne leki kutu na mindele bango mo bakolomboka quelque part penga na lobe eza mutu kozanga nzambe na kati na yo parce que soko za na nzambe na kati na yo oyeba ndeni oko se comporter na éducation zi na kata famille na o na nzambe kati na o oyeba ndeni oko se comporter mais tangu o tamu suso pe ozwe éducation na kata famille na yo mais tango komi libanda famille na kozanga nzambe éducation nyos teke na ona mai mususu pe tango mususu éducation pe ezalaki tazali nye cha mutu bakata depuis na Afrique tango aye awa yo kuta esuna o ye le soupir et comme il soupire ce que tu as intégration on toko apprendre nango soit toko za l'intégrer par rapport ya bandeko to kuta to par rapport ya vie sociale ya mboka ningi ezoko kamama ngana koloba nyonso bo osoko okuti na okomi na mboka parce que confusion eza pe quelque part pe sika wana nalobi so okomi na mboka okuti bato bazotambola likolo moko yo pe tambola likolo moko kotambola makolo mine mais so lokolo ngo kozotambola keno bato okuti na kati ya mboka okuti ba na kati ya désordre na kati ya kofinga na kati ya kotonga yo pe kotambola ga ndemo te okozwa ba valeur positive okotika valeur ba valeur eza positive te quoi donc na ba société nyonso eza la société na biso eza la oya ba sédois eza na ba valeur moko ezali ke ko attirer kozwa oya bien côté kozwa bien côté ka mabe na lobité que kozwa nyonso tout kozala o s'intégrer ozala no yan tveto balba na sédois ozala tête lavée ba o ba monika ka yo ba so ba monika ba moni o sédois kakati te faut que ça ba valeur na biso ba valeur ba sédois mususu et aussi et pas na biso te parce que na copie c'est un exemple valeur mususu ba sédois à cause de la boye na papa na mwana bazo sala bako lakisa bako na piscine place moko nu mais pas na biso cause la té ngani jamais na cause la trop nu na libosa bana na ngai donc valeur on a il faut tout réserver ngo donc tozo ya malamu na copie c'est un exemple que valeur muso c'est ça que makambo tote na ngona Afrique tozo ya nango awa na copie c'est un exemple que ndeko na biso moko aye ko autai ko aye ko rendre biso visite to vani na voiture mwana na nga moko ayebisi papa pourquoi n'a pas mis la ceinture mwana zo yebisa yeke ndeka ma na ache ceinture te obi ke nga mona so na bisi tala na mwana zo biso cha ceinture c'est quand même pire kaka ndeko wana kaka allié soki biscuit soki abwaki papier na poubelle na libanda ka boy papa, moi, na yebisi. Mais papa, pourquoi il a jeté ça? Et il a la poubelle là-bas, pourquoi il a jeté ça? Na yinga mona soni, mais na bisi natala. Omoni awa bana à partir à garderie, bazo yebisa bango ok, ba bois ka papier là, c'était. Surtout bien on est complexe d'infériorité. T'es là complexe d'infériorité, t'es là éducation de base, éducation. Hier ba éducation qui a bois qui na nani papier sachet à bois qui problème là te mais ah ba yebi déjà que ce qu'on bois qui akolo kota ngo mususu ako ndel mususu ko bwaki boye akolo kota a chelo ana pona ko lakso ke babwaka papier n'importe où te donc eza éducation ya wana babenga intégration soko se intégrer te eza difficile maman Pauline ko batsani par rapport à intégration toko ko zongo pembeni ya bato zana bango to pembeni ya mboka système mboka ndenge ezali intégration ma maman eza oye na mboka il faut otala bato bazawana et puis kopona ya malamu eloko na loba classe surtout eza nécessaire neti a biso toza en Suède bacheli biso esefi eza wana soko yo komi otangi oke kotanga esefi na yo tango ozokende esefi no bazolakisa yo makambo ebele baolakisa oke tala ana mboka na biso babwaka papier na sete ana mboka na biso ezala boye ana mboka na biso ezala boye ana mboka na biso ezala boye donc surtout eza na kati esefi eza kutu ba makambo eza penda clé ya mboka bazofungolelo ba porte ya mboka expliquez ba pour esefi ba wa éviter esefi na le bango ndeni école pour étrangers eza c'est pas pour étrangers. Ouais, c'est droit pour étrangers, c'est ça. Donc, biso, la plupart, tozo ya na mboko yo, et c'est fi, natanga kalakutu, ezalaki, mutoye na ye, afanda na ye, a préféré afandi na botarane,
et c'est fi kuta kenda na été langue kuta yebi na été bato bele bazwi ba problème ana mboko langa yebi telo monte banda ko bele pe panzani ko ali kamwana tam su moi ça mobile a salé c'est fi moi ça salé c'est fité tam su moi ça salé c'est fi mobile a salé c'est fité pour ni volonté zate mais il faut tous aller na volonté wana parce que volonté ya kotanga eza bien pour na biso minga ya tam su akei so ki akomika ko lobane mo langa o momke atiki na yake luka msala sikoy comme un peu difficile okoki ke luka ka msala bongote mais tango biso to yake zala mutako kino kende ka bo États-Unis msala atozana na papier te mais sikoy comme un peu difficile ba mboka pe batu bazotonda nini tout c'est comme un peu difficile il faut kende na nani mais ça ne belé o balingi na bango po kende te bafani na baona bandako nga mtuna ngeza isu ya classe te mais siko na nengo ozoloba bien maman mais na kolinga pe na yeba wana ozoloba par rapport ya société ya mboka soit par rapport ya structure ya mboka ndenge zali mais est-ce que par rapport à biso ba congolais est-ce que mutupe à cause de la paix intégrée par rapport à des congolais ouais mais c'est difficile na biso surtout na yebite na ba mboka msusu mais na bato ba mboka msusu mais na biso ba congolais c'est difficile pour na o s'intégrer na muninga mais qui peut connaître mon biso donc comprendre la soine c'est difficile pour ani biso ba congolais to na mutema mabe makasi toana mutema mabe makasi parce que tant mususu oyebi ke place soko beti porte baeda kana boy baeda na boy na be baeda na boy menga na olinga na salela ngoka ngamo ko jamais na kuko yebisa mninga ke kende kuna tala boy omoni donc batebele tant mususu aza ayebi langue tenga na pese exemple neti mama langa ayeba kitangu na yaki ayeba kilang te lokote mais tant aza un problème chaque fois azo courir et pas baninga pour na kozwa aide batangele lettre basalele boemelo kwa mama nanga tanto yaki ayebi lang te ayambi biso nga na parce que oye yeli biso il faut toujours mailler les places wana na place au problème ezali maman nanga ayake bilang teninte malgré AGC pour ça ni tout ça azo raisonner ban en Afrique ni il faut comme ça la salati nambon ayebe langte mais lettre nyonso te ke yana ndaku il faut akende pa baninga batangela yi baninga bazo tangele ba lettre mais na sima tangele ba lettre na bazo bomaye sans que yayeba nga mama nanga ba mema yeti na skat akendo kangisa mukanda nanga wana po ayebaki langue pona yebi langue te au moins niveau biso ba congolais toza niveau biso mitema na biso eza donc ozo panzanda kwa mninga pona kaka aye koluka aide pa na yo mais ce que ozo ba bongo mama to koloba ete ceux qui biso to komi toza attaché na bandeko na biso ba congolais pour to s'intégrer par rapport na moi savoir na bato ba yekala mais ce qui peut to kimi bandeko na biso na ozo mona te que ce peut to komi attaché na social na ba mindele to bung ça peut culture na biso na ko répondre na ouais na ko ba boye merci pour na bomoko ya mboka omoni bomoko ya mboka ezo sangisa ezali pe moko na ba organe oyo ezo sangisa so to lobi ke to ignorant ngo eza pe bien te. Alors, batu biso na Suède wape to lobate ke biso nyos to ba congolais to za mitema mabe to za na bata mitema mabe za pe o ya malamu quoi. Donc référence pe zali moi je suis toujours reconnaissant na ba o ba yamba biso na ba mboka oyo na zo pesa bango mbote. Alors ko ye ba place ni okitelaki place ni nozali ko za la reconnaissant eza pe malamu. Alors à partir wana pe okoye ba nini ne okozala place ni okitaki banani ba yamba ki yo à part wana banani okomi na bango parce que omoni ezara okomi place moko bayambi yo bien après olongwe kuna osundoli bango obwakisi bango okomi na bakamare ni mususu oyo bayebi na ovi na ote sikoyo bango wana sikoyo bako sikoyo bakoloba ah bango kutu wana
donc babibisi na makambo na yo alors il faut kozala nano reconnaissant na bao bayambaki yo bazalaki na entourage tout ça c'est très important te nga na ndimaka te makambo wana biso nyonso to bacongolais toza bato mabe bazali na mboka nyonso na makambo nyonso to bakamba mabe ezali mais il faut qu'on reconnaître mpe ke bato malamu mpe na mboka oyo bazali yango na loba intégration ezali ke yo moko luka information tuna bakoyebisa yo ouais eza nde kwa lobby parce que so kwei na maboko malamu oza en grâce mais so kwei pe na maboko mabe obebisi pe nyonso parce que na mboka oyo nde tozali mutu na mutu alingi nga nazala bien koleka ye nga nazala bien koleka ye donc bajalousie moko inutile ezanga ntina tandis que soki yo moko obeti ba porte na yo nde na lobi okoti na ba classe ya intégration obeti ba porte na yo na ndenge na yo okoyeba makambo ebele okutu ta musu ndeko no congolais ayebi nango mafandi nango otikala obetelo lisolo te donc nga soki likambu na okota na internet bananyeze belé ya ko s'informer mais yo zolo bongo poza na mo avantage wana pozo lo base do bongo ba oyo ba esika bazo ko apprendre na muno pamoningi se wa yango ne loko ezakaka il faut kozala na encouragement na moko mbali tozala ine akenda Feland Junior mwana nazaki likambu nyonso tu oyo ye ayebe pelang na bien te mais likambu nyonso tu oyo muto yebisa ye il faut y moko pa s'informer ayeba ya ndenge wana ou bien ndenge wana te omoni bato ta musu ba olinga se intégrer te ta musu eza mutu moko ta mususu éducation pe ta musu ezala bien te ta mususu pe azui pe grâce ya rotanga pena te mayele pe eza pena mingi te na mutu mais tant okomi a na poto il faut forcer parce que ozui grâce na te na Afrique mais awa na poto grâce wana ezali grâce wana ezali toujours yako kende classe ko apprendre ato faino na classe ngo bambula boni tant oza na volonté ezali o ko apprendre o a besoin to kende ka ko luka ndeko na congolais pona edenga te ngape na boya likamwana il faut ka okendo luka na luka kande ko na congolais po akande ko na congolais edenga ko luka pe atande ko na biso ba ivoirien ba Brazzaville ngambo ba na biso non pourquoi na luka bango ba cheli biso ba site belé okoki oza information po ni to kota na ba site wana okoki oza to uti na bamboka ba français okoki oza ngo posa les traductions on peut apprendre toujours neti mwana na lobi junior ye ayeba ki se doit bien te mais avec so rakoti asali traduction ya makambo wana atangi ona yebe lobi nini bon azape na souci wana oui azana souci na yeba mais tant oza souci na osala bongo okoyeba mais tant oza na souci wana te oyeba pete ouais tant ozotala miso pa ndeko na nga congolais azali a edenga oyebelo te obiso na biso tozobomana ne motsolo ba voilà donc seule vérité ezali bomina kosa yo natika na vérité na moko oui kasi mama Pauline tokomi ko kene maleme na suka émission na biso motuna na nga ya suka ezali lo nini tokoki kosala lokola remède pona ba famille pona bana kotia ba mama ponga nazotala kotia ba mama pa na yo nini ko message ni ko ça ko passer lokola remède na ba famille na bato ko bazana bana kati ndaku na âge nini mama akoki koyebisa mwana ba vérité dino tala na mboka oyo toya tokoma boye na âge tel ndenge na kolinga obima ndaku nanga ba vérité ni mama ko tenir devant bana na mo expérience mukoza na yango ouais normalement ezana nga na pesa âge te parce que bana biso awa baza bana moko baza développer na makanisi bana biso okokozwa mwana za 6 ans ozo solola ne boa lobano makamlo kwa mukolo solola na mukolo et puis bazo comprendre bien elo niza donc tant déjà mwana za muke il faut déjà ko solola kana mwana il faut déjà ko expliquer ka mwana ko solola mwana ezate ke ko ganga
kosola mwana nga azala na bana eza culture na biso to mesana ogango oloba lokwa muto oganga mais tango esengi ya lisolo nga na mwana na fandisa bana na solola na bana nga tala boye donc et conseil nga na pese pa ba parents eza nini il faut toza toujours ba parents ata toza na mboko eza ke loi ya mundele nde mutu eza ko surpasser mais il faut toujours ba parents toza culture na biso totala nde biso moko bakobokoli biso il faut qu'il ne peut de ou pesa pe culture na biso ya Afrique na kati nda kozo pesa pe ya basedo non nga nga normalement nga bana na nga na yebisa bango boza na Suède soki boza na Libanda mais c'est beaucoup na kati nda na boza en Congo boza en Suède yango lo na yebisa bana nga nayambi bana misatu ba uti Afrique na ndaku nanga bana tango bayeba yaki na culture otala ba théâtre na biso africain mais na tiki bana 1 mois 2 mois tango bana ba ndi classe na yesi bango stop nazo ba DVD nyonso to ba théâtre na kitisa na cave na bisikoyo ba chaîne na ba sedo eza bolanda ba chaîne na ba sedo pona ko s'intégrer. Et puis, difficulté zambo kanabiso. Kotanga eza ba difficulté. Zomona outi Afrique lelo. Nabiso mutombe suto outi Afrique kala oyo kamawa. Donc, nani classe eza sunde mon côté. Mais, na sala ke fort na yebisi ba na lingi ba théâtre te. Na lingi bino botala ba nanya ba sedo botala ba chaîne ba sedo botala ba émission ba sedo botala ba film ba sedo malgré ba ebe langte na début ezala difficile pour na bana na début ezala difficile ezala vraiment makasi pour na ba po bazo yoka na bango lo monter ba ke classe pe na moni difficulté na telemi na ken école na bengi na école. Na sengi ba professeur na ba on a besoin rendez-vous non on a besoin rendez-vous na ken école na yesi ba professeur na bango bana ba ya na classe mettons ba ya na ndaku na monelo monter lakisa ke baza vraiment na base mingi te na classe naza besoin ya bo aider bango ngamo parent na telemi ezate ke mwana ye moka luki yango yo parent na katanga ouais vous avez un souci ya intégration ya bana oui ngamo ko na telemi na kei mais biso tozui ba grâce wana te moni na telemi na kei pona nini pona naza déjà intégré so nazala ki intégré te na lingena ye bateke na tele malasa ndengwana mais maman soko zolo ba ndengwana ko ba question zo ya sekoya yo zolo banaka ke no ozalaka déjà intégré mais siko pona ba parole ke no baza intégré te mais bana bazo kende ko sala to kolo ba kozo avance ya intégration par rapport na ningi bazo kende na ba classe na ningi bazo yango na toujours to senga ke ba parents biso ba parents il faut to s'intégrer kenda te sefi zo ta diplôme sefi ya pamba mais na yebi ke tango ke sefi ozo ta diplôme ya sefi et puis ce courage ya ko continuer mais tango ofandi no kana ndaku oko apprendre le comment côté ozo bomande biso na minute toza ba totale la subiso te totala nde lobi ya bana biso donc oza mutozo boma lobi ya bana na yo parce que ngai na bana nga baye na minute moko aza 19 ans aussi sa gymnasiette année oyeya mi balé ba aussi sa ne ana kuna mais pona nini parce que na landela ki bango parce que bana tong ba ke na classe bana bazaki eza vérité makamna lo bana biso to bengisa na Afrique to ya tong ba okende na classe ba za na complexe amoni muninga lo ba sedwa ya lengi nga banda toujours ko isa bana nga omoni ba onyosu baza na classe na boza ba onde moko classe ozo kende wana bino nyonso tu ouais bino nyonso tu boza ndemo muteleki muninga zate soko za na question tuna pour nous apprendre ko yoka mutu sonité et puis oazele na courage ndengwa na yende mutu siko za na deuxième na nani na gymnasiette et puis tant ba ko kisi 18 ans ba yoki masolo ndenge zala kaka 18 ans na ko bimana ndako na yebisa bana nga aussi sinon classe te oza na droit obimate mboka na ba âge ya bana mwana déjà à 17 ans ouais il y a quitté banda ko ba parents omoni eza bana
neti bana biso bauta Afrique mwana uti na Afrique aye oyambi mwana il faut otalisa déjà mwana ti na mboko eza boye donc kobombela mwana elo moko te yebisa mwana vérité nyonso otalisi mpe esika uti parce que tant otalisi mwana esika uti otalisi mpe esika comme tala a eza boye oza nano eloko bombeli mwana te o mbongo nini baparent ebele eloko bakufela ta mosusu mwana uti Afrique abombele kutu yo kutu ozwaka no kutu mbongo te boye mwana yebi te tant mwana ke découvrir yango ekomi mwana komi otala nasala noki na bima na ndako comme ça so na bimi na nga na ndako oyo na obanda ozwala nga mbongo na nga otalisi kutu mwana te gravité ya kobima na ndako avant nini tout ça mais nga natalisa bango nyonso nazotangela bango bavérité mpo na nga moko naleki na nzela wana nayebi nde nini ezalaka donc nakoki olinga te mwana nga aya osala erreur na nzela wana donc tant mosusu baparent na biso bakoka mpenda kolakisa biso banzela wana te mais biso toza bato oyo tokoli na Europe faute oyo baparent basalaki bana bazongela yango te tant mosusu baparent na biso bayeba nde nini na osolola na biso te biso ifo toyeba nde nini na osolola na bana biso toyeba nde nini na koexplike bana biso vi nde nini ezali donc tant nga na explike yo oza na mwa mke nga atalisa bana nga tala soki kaka ndenge bayaki na mibale bazali déjà 16 ans presque na yebisi bango ndenge eza wana il faut bosala effort avant 18 ans na bino il faut bokota déjà nani bokota déjà gymnasiette parce que soki ka 18 ebeteli oke sefi ozala na valeur te tant mosusu okoma na poso kende osala ozwa mbongo okata osuki nokana ese donc message ozolance na baparent nyonso surtout baza na bana nano baza na moins de 18 ans to bazwa engagement responsabilité na bango ya baparent ya kosola na bana ta nyonso mais sikoyo nde problème yo c'est basé bana peta mpe babimaka libanda bakutana na bamaster mosusu mpe ya bandeko na biso bazali wa mpe bazali bacongolais ozomona mpe koyokayoka ndenge ozoba lisolo omoni problème eza nini ngai moko ntina fanja naza témoin nga mona kutai nango tellement lisolo ezalaka mutu nyonso to obetela mwana nga mutu nyonso to obetela mwana nga lisolo na nzela aoya na ndako oyo obetela nga tala mama na yoka boye neti dernièrement mwana nga moko mbala ya mama na yoki bafuta biso boye nga atalisi bango bafuta bino boye nalongola boye na chela ko na compte nalongola boye na bombela ko nazwi bapapie nyonso papa bango kutanga yoki atomboki ngai sete likambo otomboka te eza likambo osolola oyo liboso atuna ete oyo ya mibala atuni donc ya misatu pa otuna ya mine mpe ntina se ba otuna donc eza kutu likambo ozwango mabe te nga mpo na nga namoni na ngango grave te atomboki ntina fandi na faire comprendre na yebisa tobimisa bapapie nyonso tofandisa bana tosolola na bango ce sont des cas na makambo tobimisa mpe bapapie nyonso papa bango mpe ezalaki mpasi mpo nasala ngo abi wana ekomi lokwanga na osamba liboso ya mwana nayebisi non eya ndenge wana te nga nayebi pourquoi nasali yango mpo nga moko naleki na ka wana donc yango wana nasali ndenge wana mpo nalingi te mwana nanga mpe bana nanga mpe baya oleka na ka wana tofandisa bana tolakisa bango papier sur papier donc oyo ozwaka boye ntel azwaka boye na compte babombela bino boye donc eloko na glorifier nzambe parce que baza déjà bana baza à 18 ans bambongo ebomba compte na bango balekisi déjà kutu 18 ans baoke 20 ans bambongo ebomba na bacompte na bango baza mpe bano baza bana malamu na lisolo eloko eleki dialogue eza te donc na dialogue na explique bango déjà mbongo wana ebomba mais eza mpona boye donc bana bakenda classe na bango normal na ba age baza nango so mpe bakoti na banque bamonaka mpe mbongo na bango eza garde non bamonaka mais baza mpe na ide ya kozwa yango te balia mpona bayebi ke mama sa explika biso le pourquoi ya mbongo wana omoni mais baparent ebele mbongo wana eza ta mosusu mpona alata bilamba mbongo wana eza ta mosusu mpo asomba babijou na ye tozotala non avenir ya bana lobi ya bana te
ndeko Victor na zongelo na banzi tokomi pe na suka mutuna na ngeza nde par rapport ya biso bande kwa mibali na kati ya communauté intégration na biso ezali kokoso kosakana te tozali ouverte envers baninga tolingi égoïsme mingi na ndako pe makambo mbutu na ba mama na biso donc intégration yango tokoloba nini yango pesa point de vue na suka batoka ngai loko moko na oloba ke émission oyo tokokontinue yango so prochainement parce que ezali kosuka te esukaka te parce que tozalaka na ministre moko awa azalaki ministre ya intégration ye moko mpe azalaki engagé na makambo yango ngai naloba boye na korevolte bato ele nano sikoyo na ntango oyo ke bozwa révolte ntongo okosepela na situation na yo te oyo oza nango sikoyo il faut se révolter il faut oluka oluka plus na sepela na évangéliste moko azaka na mboka oyo atenga bi kosepela na situation oza nango te omoni soki ligoro de grenouille otie na mai ya moto otie na mai na moi opelisi réchaud azosentir ke oh naza nanga bien ntango ezochauffe ti akokufa wana akobima te na moelinga moto ano alors kosupportaka te konimaka te situation oza nango wana oza oyo olingi ozala te donc ozali motu moko bakontaka yo na bato mosusu kwa kosokipe na kozala satisfait na situation oza nango te na position oza nango wana konima te yango wana information luka information kende classe kende luka mosala azala mobali mpe mibali bapapa bolata bapantalon kolata bapantalon ya rose te kolata pantalon ya rose te lata pantalon mpenza couleur vaut mieux mwasi alata pantalon ya rose ke mwasi mobali alors nazopesa couleur nano na mibali bozwa nano couleur wana misala balukaka yango ezala misala nyonso eza misala mais luka opportunité eza na mboka oyo so na biso ba opportunité za na mboka oyo et pas na biso to ba yoka 350 chauffeurs wana za message na go passer dans le message bazo yoka 350 chauffeurs ya biso donc soko yo les ana permis B na yo yaka na loxo place aucune formation soit 6 mois ya formation comme appel chauffeur donc misala ezali ba opportunité za belé tozana ba tout ça biso ba congolais na sepela mingi bato mosusu bayibi bavale na biso me biso moko tomiyebi yango te kwa bato ebele bakumisaka biso me biso moko tomiyebi yango te donc nazopesa bino mpenza colère mpenza bosilika nanu ndenge bozala na bosilika mpenza bozwa kosepela na situation oza nango sikoyo te loba oza ondenge oza na te kanda ezala na kanda mpenza kanda oyo bakanda esanto yango nalobi kwa donc émission oyo tokocontinue yango prochainement soki oza na idée yaka kopesa so oza na batips moko eza na bandeko mosusu aza na misala mais moyen pesa bato mosusu atopesa moto mosusu mais tala kiaka na bomoko ya mboka pesa tips ozana obi musala moko eza quelque part yebisa tozana ndeko musala eza koto kasi yango none pe tozoboya nde égoïsme na kati ya communauté yango nde bomoko ya mboka tozana mpona kosangisa mabota mpona kosangisa communauté enoko panza des messages clés na kati ya bomoko ya mboka nazali koremercie d'abord ndenge opase message wana na bandeko mosusu mpe bazangi misala mais avant tokabona mwa bambote ya suka mpona base mpe eza suka te ezali juste la première partie na banera na mbote nanga petite sœur nanga na Canada dada Lumumeta ezali ndoi ya mama na ngai na PCP mbote na C Muhumbi na Congo na bosani te Yvonne mama mokambi mbote na wana Bwakandobo vraiment na bo nyonso tu boza kolanda biso na lingi bino boza mingi moyen na tanga bino bakomo nyonso ya te vraiment bozala malamu na profiter pe bonne fête ya Pâques lokola zona Pâques sikoyo bozala malamu veza na bomoko ya mboka toujours jamais toboya nazongeli mama Pauline malobano asuka mo ba dédicace pe ezali mbala suka te mpona koyamba yo na kati ya émission eza mbala suka te mpona eza esengo mingi kosolola boye donc eza mbala suka te nayebi ke tokokontinue yango lisusu baoyo mpe bamoni ke bakoki koya kobakisa mpe un plus na oyo to mosusu ya moke biso tolobi boza toujours welcome donc boza la bienvenue na bomoko ya mboka donc
na opesa ka mbote na famille nanga mobimba famille kashama mobimba na pesi bango mbote et puis na pesi pe famille mokenenge mobimba mbote puis famille momo o ba honoranga o ba komisanga femme na pesi bango mbote. Topesi bino merci mingi ezalaki oya bino Isaac Swede mikolo bazo benganga mwana wa po nazo contrôler ba journaliste so mike o ba yebi professionnalisme ya musala te mais les gens qui partagent na biso na oyo etali émission na biso ya chez Isaac Swede na kati ya masolo oyo etali intégration ya biso ba congolais si j'ai oyo ezali esuki awa te yo moto za na boyebi oza na savoir mon particulier pour savoir ils ont la diversité belé donc tous allez ça toujours appel il y a cause toujours les bienvenus mais avant si ça n'a pas si mbote na ndeko na biso moi na Belgique la na biso na pesi Tanya Faila na pesi pe Papi Chamala bouffé moi tout ça na pesi sous Égide de Cool musicien na biso à Stockholm na pesi sous maman Yvonne Boakandobo Yvonne Miandabu. Donc, pour déjà toujours à Liboso et Simotosi Tokani, déjà, pour le moment, comme toujours dans les bons, jamais Toboya, merci et à suivre. Ciao. Bye. Ban à Poto, ban Afrique, ban au monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Bana poto porta sima bakani bedi batu tout liboso bomoko ya mboka kaka na souci opesa bino loka malamu oza na Suède wana Belgique wana Angola wana Maroc wana Tunisie wana Ngwanzu mais pour na kotala événement ya Kisasa famille omona kala o matanga CDT lelo ya raté o anniversaire à mona ti le montage ici la raté yaka awa kaka na bomoko ya mboka kipa makasi na Kinshasa pour na satisfaire bino pour na plaisir na bino bomoko mboka bakisi wana flat wana boutique d'habillement ozana galerie na yo ozana salon de coiffure ozana auberge na yo en tout cas prix promotionnel les ali contactez bomoko ya mboka Kinshasa Suède Belgique kaka na ba numéro na biso. Babi c'est vraiment vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos centre bêta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yekangi masolo masolo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bomoko ya mboka.com émission donc kuna sokoti na site wana omona makambe belé bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko bise mission bongo bino bosa wapa pona site yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga keza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli biso nazana maloba o na koyi koloba par rapport ya site na ngina ebisa site oyo rien ne sera comme avant. Bobangate, bozonga pesimate, bo affronter pour année oyo eza année à défi. Année oyo eza année à percer. Toko percer ba mur, toko percer. Alors bomoko mboka par la grâce de Dieu, Nzambe arosala makamwa minene peut toko témoigner ce que nous venons de parler aujourd'hui. Nzamba pambola bino, apambola bandeko nyonso oyo basala kana 3w.bomokwamboka.com. Alors yo ko yina bango il faut bela guat donc bo pesa li solo ya site oyo na bolingo bazana ngo pona mboka bango pe bazo bundela mboka na ndenge ya bosolo na ndenge ya justice. Alors yo ko yina bango il faut bela guat tika nzambe apambola bino
Pona lelo to suki wana. Yango na pesi mote pa moko balobi le prophète de la presse. Kolo image balobi eza digital momo, il n'y a pas D, il n'y a pas 3, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.